Le système qui a les premiers méga marche de santé. Oui, la journée internationale du travail. On va voter ça. On peut malheureusement nous autres pour ça la du 1er au 30 la journée moko au peut maman moko. Je te dis au Catani fort. Tu as bien au bani déjà. Le monde est singulier tout non influencer le monde colala et kangibo moinanga kasengi kangolanga ikoloye kangolanga irabikaye kasengi kangolanga yayaye kangolanga irabikaye oh vite kologanga je vais tout vite 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 oh vite Bonjour, bonjour Nayo. Marche na biso eza ya union de eza ya biso bana sangisi biso na base. Biso toza union de oyo eza base. Kwa toza bon moko biso toza bana yolo. Donc to sepela que to bima lelo le 1er mai. Ils ont fait du travail, mais ça marche à union de Yolo, la Katia. Alors pourquoi vous prenez encore les 1er mai? Parce que ça fait rien. Aux hommes, on a tout bazar, bazar, boss bazar, patron bazar, bazar, tout bimara chaque jour. Pourquoi les deux appels fériés jour, la fête du travail, nous devons faire pour ça le 1er mai pour les gars. En fait, tout le monde le 1er mai, ils ont fait ce travail tous les années. Ils ont fait un travail, mais on a vu ce dimanche, nous avons samedi, ils ont fait un biseau. Donc, le computer, on a fait une marche, tout le monde a fait un moyen, tout le monde a fait un biseau. Et tout le monde a fait un biseau. Merci beaucoup. Les apôtres na makambo mususu, marche de santé d'abord. To travailler mingi, to sala sport, pour se relaxer, pour na misalo to sala nango. Deuxièmement, les apôtres soutenir ba anémique. Ba anémique yangwana to solliciter qui base. Biso to za mutuelle ya union de Yolo. To solliciter qui base lokola biso nyonso to wana kati ya quartier moko to solliciter bango po to tambola na souci ya bandeko na biso bana na biso baya na biso baleki na biso oyo bazobela na mabanga to kosalela bango récolte au fait pour okende kotala bango oyo tozwi ya mwa mokie topesa bango po esunga bango na maladi oyo baza nango. Donc mutuelle union de Yolo et Pessi base merci mingi na kosangana na biso pour na kotambola elongo. Vraiment merci de tout cœur. Nga naza membre ya comité ya union de Yolo madame Nana. Mais ils ont un cadre de fondation t'es pour ce comme derrière hôtel là c'est comme derrière fondation. Non, jusque là toza na fondation t'es pour na osalisa bato toza obligé quand to comme fondation t'es peut-être déjà tokendaka tosengaka aide te yango lelo tosali yango na système ya koteka t-shirt mpona korécolter un peu plus tosala yango déjà mais siko tolingi ekoma officiel parce que mabanga eza na kati ya Yolo biso lokwa toa banatif de Yolo donc il faut tosunga biloko oyo eza na kati na biso. Merci madame. Je vous en prie. olobaki nakosala mokila te moto olobaki soki na peti ekuki okofongola ngai bilaka yo pesa ngai yawe nabombi na motema elikialanga se nzamba Manuel Kapika elikialanga sele yoko elikialanga kwa mokili pezame
la tela bato mokili te kaka reception elikalanga sela yo pambolama akabakangira koshelaba nayebi okosala zela nakodefa te nakodefisa kolu na yo na bomoi na ngai yawe ekosila te opilaka yo pesa ngai yawe na bombi na motema elikelanga se na yo babenganga babina sota nazwaka te babosani ete oloba nzete nelanga na yo to yawe balobi eumelaka nga lobi mpe umela yaya yango na mitikisela samba leki bule ekopambolama ata bandoki bakandela droite la gauche ebyokosala sela omoye ekopambolama ekopambolama na nko ata bakangi bakangi na ebyokofongola sela atapasi eyelinga nalobanga te ata na kati ya kolela nalobanga te kolotikaka baoya yo te Saloué, oh mon Dieu komama papa kolotikaka baoya yo te t'as jamais laissé juste abandonner. Sois loué comme Dieu. Kolotika kabaoya yote. Sois loué, oh mon Dieu. Mama, papa. Kolotika kabaoya yote. T'as jamais laissé juste abandonner. Sois loué comme Dieu. Kolotika kabaoya yote. Saloué, oh mon Dieu. Atabilaka na eumeli na kozela atambongango elekinga na makasi yawe atabilaka na eumeli yawe na ngae atambongango elekinga na makasi yawe natingami yo nakangami yo lokola sanzo yawe nalapindoi nakotika yo te yawe na ngae
nasengi yo kangola ngai kolo ye kangola ngai na bikaye nasengi yo kangola ngai ayaye kangola ngai na bikaye oh vite kolo nanga je vais tout vite 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 oh vite kolo nanga je vais tout vite oh silisa mabe nyonso yanga papa malamu abolanga bolamu na yo yesu esalitinga na zonga na yo il a raconté le Seigneur. Ce chien avait compris quand il a raconté le Seigneur. Il a dit tout ce que moi je priais. Aujourd'hui je vais tout remettre en haut. Tout ce que moi je priais. Aujourd'hui je vais tout remettre. Kaipelo kola sacheye. Lelo na lingi na songisaye. Mungu na ngaraswi lelo na lingi na zongisa ye kidumba ya Mungu na ngaraswi lelo na lingi na zongisa ye oh vite vite je vais tout vite 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 oh vite je vais tout vite oh silisa mabe nyonso yanga makambo ezosimbate nakoti baretrete ezosimbakaka te soki yo olingaka libondeli ya mosumuki te nalingi nazongisa ye oh vite 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 oh vite osilisa mabe nyonso yanga papa malamu babolanga malamu na yo esalitinga na zonga na yo nakosimbaki setenga labo akwaye bongo nalonga na mokili nabungisa bomoi na ngai betumba kozwana na fi na ngai nadimi kotika nyonso yawe ekobobi langwa na moyebi soloka na bona fi na ngai ailolembe la lofondo latiki nyonso la vi na ngai ovidi je vais tout vivre. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
makomi olobetiela la couleur riche à la bonté na mikosali na yo lokola fa prodigue esola ngai papa papa limbisa limbisa papa limbisa limbisa papa limbisa limbisa papa limbisa limbisa papa limbisa. Mot de circonstance à Liboso, ils ont dit merci. Merci parce que tout celui qui est présent ou celle qui est présente ici, ils ont dit vouloir naïe. Aliga qui kozala, nous avons payé à Kokisi, au Senga naïe, yango tozala qui lelo. Merci na mutualité base parce que ils ont été le premier le jour où ils ont su objet ya marche na biso oyo. Très souvent dans la ville de Kinshasa va marcher salimaka ils en ont ba TMT mais ya biso zaki peu exceptionnel toujours tenir na mutualité na biso pour rendre visite na ba bandeko na biso ba nemiki auto za kana bango na hôpital na biso monene na yolo la circonstance wana neto kanisaki tout ça la marche de santé pour permettre biso tozwa gain de cause, c'est-à-dire tokanisa kugenota bandeko biso bandemi ya mabanga. Voilà pourquoi nous devons continuer à dire merci la mutualité base parce que ils nous ont prêté attention. Bayokaki biso balobaki bon baotika biso te bakoaccompagner biso na likanisi oyo tozwaki. Voilà pourquoi nous devons insister na merci na biso eza ya reconnaissance parce que à travers votre comité vous avez dû convaincre tout le monde. Tous vos membres ont été présents, ils ont accepté, ils ont adhéré à notre vision ou à notre idée. Voilà pourquoi les lots nous ont paix. Le roi est bien que nous avons constaté. Et nous avons dit que nous avons solo, nous avons que marche na biso est bien. Vous avez tâtonné de les autres, nous avons reporté et le roi nous a dit le premier pour la biso avec les autres pour marcher ensemble. Nous avons la base. Il y a moi assisté biso pendant awa Willery maintenant que chuté le sous-sort. Vraiment merci beaucoup na comité de base en commençant par le président qui nous a vraiment honoré. Il a été convaincu de notre initiative. Il a convaincu aussi le sien. Voilà pourquoi les lots va répondre présent. Dans ce qui n'a pas la nuit sur l'union de l'eau d'ici aux alliés, pour mettre à ma boue ma casse pour la relaxer mon lingot, tout ça vis-à-vis d'un.
Il n'y avait pas quelqu'un aussi qui n'ont pas hésité. Quand Bayoka Gibiso, la jeune fille et garçon, ils nous ont soutenus. En l'occurrence, notre frère Géry à qui j'ai dit merci. Merci Géry parce que aussitôt que nous t'avons écrit, tu as réagi positivement. En second lieu, je n'oublierai pas aussi à être reconnaissant vis-à-vis de notre frère qui est absent, à la personne de Dédé Chibana, qui aussi, à son tour, a quand même monté maté pour assister Michel. Vers nos derniers moments, on ne s'attendait même pas qu'on avait la base et nos deux amis. À la dernière minute, pour nous de la mission Nick et Kuba, nous avons été surpris qu'il a été aussi généré vis-à-vis de la mission. Je ne vais pas dire que ingraté à tous ces gens-là qui ont été de loin ou de près participer pour que marche à la réussite. Une fois encore, je vous dis merci. Et à bientôt. Cuisine Nabiso, tout cas, ensemble de la base. Bientôt, notre sœur Morissette sera avec nous dans quelques minutes pour nous partager autoriser qui a roulé après marche Nabiso. En tout cas, pour une fois, au nom de l'Union de Yolo, nous vous disons merci. Merci à tous les gens qui sont présents ici. Merci à ceux-là qui étaient avec nous, malheureusement, suite à l'occupation, nous ne permettent pas de passer à la soirée haute. Nous invitons un des membres de la base qui a un mot à nous dire. Si vous voulez. Bonjour. Union de Yolo, oye. Union de Yolo, oye. Pause. Pause. Oye. Mettez-vous debout. Tellement, base, tellement. Évidemment, elle est là. À cela, nous vous disons merci. Oyebi base, ezali petit mais costaud. Toyokana à maman. Na otika nanga, tu n'as tiki pour rater. Voilà, j'ai entendu dire quoi? Que base apparemment petit mais costaud. C'est-à-dire quoi? Base c'est une affaire de grand. Base c'est une affaire des responsables. Base c'est la fondation. Topeti m'a dit base mesana. Tellement ezali ikamo ya bampaka, ya bakolo, ya ba responsable. Mais c'est le président s'il vous plaît. Donc côté maman mouké. Non, mettez-vous. Président pardon tellement carabo. Bisson à base tous à la kabafayate. Tous à base ya Yolo, c'est nous les socles de Yolo. Nayango. Maloba ya président, Mounoko ya vice-président qui je suis. Vous mettez le vice-président là-bas. Voilà. Ça à la base. On ne joue pas avec la base. Et il y est. Les bases.
bapesanga kombo union de yolo elingi oloba nini mwana nyonso ya yolo oyo amoniki akoki kosangana na biso akosala adhésion akolinga koakompagne biso la porte grandement ouverte na yango nakosoma loba mingi te otire attention nalakisa bino baoyo bakordonaka union de yolo nakobanda bongo na misala nga mona lingaka mingi koekipe na ngai oyo topesa ye fonction ya coordinateur ya makambo etali union de yolo nabengi bongo Dede Mbala kotola biso ye wana coordinateur na biso par rapport à makambo tosala ya mibale ezali ngai yo na mutualité. Merci. Nalingi nabenga na bino vice-secrétaire na nga et ensuite on va conseiller Nana Moutonge ici que vous allez téléma bayeba yo manana pepa tako pepa ya misato conseiller na biso ya misato ye omonde kotambusa na mutualité na biso je sais pas comment vous êtes en train de voir au monde en point. On va dans la tête, on va se discuter. Na bien, est-ce que vous avez vu ça mon Congo na bien? Vous avez bien qu'on a tous casiers. Le capitaine va s'y porter biso. Le capitaine va s'y porter les biso. Pour la tout aussi ça mon. yolobaki nakosala mokila te moto olobaki soki na peti kuki okofongola ngai bilaka yopesa ngai yawe nabombi na motema elikialanga se nzamba Manuel Kapita elikialanga sela yo elikiala bato ya mokili te zabe natela bato ya mokili te kaka reception elikialanga sela yo ekopambolama ata bakangila koshela droite ekokosala zela nakodefa te nakodefisa koluna yo na bomoi na ngai yawe ekosila te opilaka yo pesa ngai yawe na bombi na motema elikialanga se na yo babenganga rabi na sota nazwaka te babosani ete oloba nzete na elanga na yo to yawe
balobi eumelaka nga lobi mpe eumela yaya yango na mitikisela samba leki bule ekopambolama ata bandoki bakandela droite la gauche ebyokosala sela